boyebi eloko esepelisi nga na video oyo, eloko esepelisi nga mpe na video oyo ezaka maloba ya Coquette Sasa. La famille, mwasi na mwasi ayebi mobali na ye. Couple ya Coquette Sasa na Beauté Image babanda komenase bango kala, mobali na ye mobulwe, mobali na ye kutwe, abimaka na bafie, mobali na ye bwe, ebongo bana basi yango tangu baolingaka Beauté Image, bango bana basi yango bayebi te ke Beauté Image aza marie. Mobali asambwaka, naloba mobali asambwaka te, me mwasi nde asambwaka. Biso basi nde toyebaka eloko wana te. Mobali akoza na basi 50, me atiki bango akebala mwasi ka moko oyo asepelaki. Na sepeli na ba réponse à Coquette Sasa ma coco de nous. Na sepeli na ba réponse na ye par rapport ya makambo ezoleka na réseaux sociaux o nanga na bino toyebi. Bandeko na biso, basi ya poto, bandeko ya poto. Basi ya poto ba basi moko ba esprit ekemba. Ba basi monga na félicita makasi. Ba basi mo ba ebi koluka mbongo. Ba basi moko ba o mériter respect. Mwasi azola mukatongo malili tomoi alamuki tongo aluka na place ke kotikela ba ake kotika bana na ye. Aluka place tika bana ke koluka mbongo ake musala. Mwasi ya pamba te. Mais lelo tokomo mona basi ebele bakomo kuma ba anti-valeur. Baobosa na ba effort o bango basalaka. Baobosa na vraiment ba effort na bango. Bakomi komitika epa ya mibali, c'est-à-dire mwasi ya mitiki na ye, mobali moko yebi kaza na mwasi na ye, mobali moko pe oyo yebi ke makambo moko ebimaka na réseaux sociaux déjà lingaka intel. Yongo bolanda nini yango? Sentiment ngo kaka to nini? Après boyo komela Coquette yoka soni mobali no ndumba bongo siko yasa nini? Babala naki pour les meilleurs et pour les pires. Basala ki coutumier civil, religieux. Babala naki. Mobali na ye, quel que soit le problème. Mobali na ye. Ye moko ayebi ndenge nini ako ausala tuba marambo nyonso esila. Ye moko ayebi. Mesdames muninga matina live bino bokomi kofinga ye yoka soni zongis na otikela bino bolanda Coquette Sasa na otikela bino boyoka bino bokomi kofinga ye yoka soni ayoka soni par rapport ya nini bomonde nga répondre bino yaza légitime ya kende kobima na mobali oyebi kaza marié ana mwasi na ye. Ondimi mobala ngwa ya kovande pano mobala déménager ye kovande pana yo ozo filmer ye poso ke indi na réseaux sociaux oye opublier mais nani akobima zoba yo moko nde muto kobima zoba po mobali yana si abala mwasi na ye mais yo peut-être ozana nu femme seule nano balite ozo bunda pe po na libala na ebite basi yango soki raisonnement na biso ezala ndeni na ebite oza mwasi ozo kumisa pe ayaki bana nga bayebi koma yo kozwa mobalo aza mobali ya mutu oyi opesi ye place na ndako na akoma kovande pa na yo bana na yo pe bayebi ye bosala yango ndeni bana no pe bayebi ye mutu ana ye marié otie pa na yo en tout cas na loba mingi te la famille tolanda video ya Coquette Sasa tolanda ba réponse o batu bazwi na live o ya landa ngo katina suka koza pete kolekelo kote landa ngo katina suka façon batu bazwi ba réponse na live o na seki na lembi façon batu bazwi ba réponse na live o na seki na lembi. Félicitations Coquette Sasa yaya, félicitations tiaka mabolongo na se tia mabolongo na se bondela pona mobali na yo babilo musu pe zala ba envoûtement voilà bondela pona mobali no tia mabolongo na se ekosile ekoleka nango ya yo to yeba ngo poza star nde to yeba ebongo bato ebele to yeba te yaya fanda na yo sali bien ndengo répondre bango Coquette ebisi bango naza Coquette kombo na nga Jolie Sasa
beauté fait là. Tolanda la famille beauté là, bah j'aime s'il vous plaît. Madame Jolie Sasa beauté fait là. Si quand tu oses lukanga qui m'appelle Jolie Sasa beauté fait là. Na yo kasoni. On a na mobali nanga. MK, c'est la Sony. Une autre manière de faire bouillon, hein. Bouillon, on a dans la salle, il y a des sous qui na bango, mais manière plus dans la salle, il a fait bien. Et après bouillon mon kitoko, il y a manière de na salle. Bouillon na salle, il a capé bien. Merci Blacklight. Bouillon na salle, il a capé bien. Même si je suis pas mais ceux qui hôtel peut façon là dans ces langues et rabouillon mon peu bien. Bisous Elka. Elonga merci. Merci Sifa Mayamba. Oui Jérémia. HM bisous. Nena sa bouillon ngombe. Monsieur Père Andy Bondier non ça t'es. N'importe quoi. William Seka n'importe quoi. Venez télé, ça va chérie? Ya mimi peso ya nangai. Baza fufu. Bana fufu. Bana fufu. Baza ka semu leli maka o wana. Semul ka o wana. Ya mimi peso ma grande. Diamant noir, coucou climat Belgique. Je suis là. Donc, des anako. Merci la douceur gloristique malaba. Bana fufongo awa. Donc jour na kende côté ya ba tamboka na biso monoro na biso. Na keko na zwa na tala so ba koza na fufu. Car enquête à piment, na keta so ba koza fufu ezate. Natali na moni kwanga faso ba kangeli kwanga ana. Oyebi faso ba kangeli kwanga ana ko. Faso ba kangeli kwanga ana. Eza pe un PC lengité mais osani. Kwanga na faso ba kangeli yango eza penza PC lengité mais osani. Comme toi, il y a quelque chose Ninyango. Nini ah. Makoko Makoko yana. Je suis là. Boni. Ça va, Tribuchon, ça va bien. Boni beba tikali. Beba tikali. Akoni nepe deja. Nengana lobo omoni ba pilipili wana.
bapilipili wana eswaka nga mpe na kala ntango nayaka poto sika na ndoka esoka pilipili oyo eswaka ezalaka oyo ya biso wana bapilipili wana eswaka omoni kende mpa babengaka nini bamarocain so bamarocain so omoni kaka oyo tobenga bao angro bandibu bote ayebi yebisa bote bokende na banini oyo ya bandibu bapilipili na bango wana eswaka na oyebi so je kutu te eswaka na oyebi so vrai nde omoni aire moko omoni aire mo nde ezalaka olia otuti etu na exotique eza te oyo wana mpe oyo oloba wana eswaka makoko na oyebi so vrai eswaka eloko mosusu na ngai nayebi so obi oluka fufu awa somba semule na fekile semule na fekile makoko yo mokutu deya so oya deya poto oyebi makambo wana lamba semule osangisi wana fekile ebima lokola fufu manioko olia kitoko yango nayebisaki yo osala yango donc ebima kitoko makasi c'est ça biso tolova tolingaka kaka bongo tala kaka femme légitime bakoko tenga nayo olobaka makambo ya biloko ya olia nayo oyebi so kaka makambo ya biloko ya olia donc bapilipili na bango wana mpe eswaka mpe ya makasi nga mokonsu nazwa pilipili moko boye na ndo aluka pilipili nasombaka na magasin za bandibu boye eswaka makoko mutakoso te eswaka en tout cas na bandeki kodute nango mais ntango kaka nakoma otyango na biloko eswaka pilipili wana ezala makasi eswaka makoko sikoyo mpe place oza koloba te mpo biso mpe nde toza boye tosali mpe bakisefi na biso na bandeki mosusu te koloba te te koloba place oza te te aloba place aza te botika makoko ana Europe mais place aza oloba te wana eza secret makoko te ana Egypte te mama sa longwa ekuna makoko ana Europe bakote mo boye me toloba nde te makoko koloba te kopesa position te kitoko makasi binomo baomona ke makoko wana poto baomona ti naolamba noki mpe na bango te femme légitime ya boye bazwi wapi femme légitime azalaka kaka moko pesa bakoko eske koblokele nga na opesa toli azala na se akoma pesa toli bloke nani pesa toli zala na babloko no sikoyo mpo biso awa nde toza boye tolinga buzoba te so oza mpoli bima na live yo aya eza place ya bafemme légitime nde tofandi awa aya eza place ya bafemme légitime basi oyo babala soko oza katula swafi awa kokota te soko oza katula swafi awa bakatula swafi bakotaka awa te ozomona awa bape okomi mukala ya koketi boso nakomi mukala nde mabe eza pa amwasa libala lokwanga ti akoma pesa toli atie elongi mo lokwa ya mwana mobe ya mundele omoni ye nomoni te abima supo nabanda koluka susu ondiro oza bamodo asi babloke te azaka wana pesa toli koma babloko pa makoko bino bolinga koankurageaka omoi nde tofandaka nde tofandaka boye moto aza parfait moto aza parfait aza te omona na mokili oyo nde toza boye nyonso kaka kolobaka
makoko vi na ye emonana parce que aza star mais biso mo mpe nde toza boye tona bavie privé na biso nga naloba yango makoko libala nyonso ezala na bitumba babino bavi na bino oyebana mpo boya bastar boza bato boya publike neti nga tribunal so moto amoni mobali na nga na coin aya na opanza yango sango te mpo ayebi ke tribunal ayeba ye na ye te ata bandeko bana bacommentaire fo kosupporte makoko omona fo kosupporte na baage nga naloba yango eza baage mo baboya su mobali te makoko bokofanda wana makoko non oyo te makoko omoni le problème c'est quoi problème eza nini mobali aka mobali makoko omona na minute nde eza na yo oza mosika ye mpe aza mosika mibali bakokala bakosupporte te omona nga nalobango nga na ofinga na asu bote te mpo bato bakenda kolinga bote bayebi ke bote aza mwasi eza bon te bandeko na bacommentaire jour wana mpe na live biso nyonso tu mutu nyonso azalaki liloba moko boyebi ke ana mwasi boyebi toyebi très bien ana mwasi bote mutu nyonso ayebi ke bote aza homme légitime ana mwasi na ye soki oke kolinga ye kolela te mais oui eza bongo comme nani mama eza bongo etikali bongo exactement mama Nora soki oyebi kokolinga homme marié ntango ekoyindela bino kuna koya kolela te mpo oyebi ke makambo na osala moto aya na mwasi donc c'est ça C'est des choux, hein. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, je vis ma vie. Hein. Je n'ai rien demandé, en tout cas. Moi, je makoko bloqué pesa tolie wana na se mama Tamira Blessing eza bongo mère eza bongo biso nsu derrière makoko biso tokosoutenir na biso bandumba te soki oza na ondumba awa biso tosoutenir na biso bandumba te o awa biso bandumba tosoutenir te soki oza na ondumba tokosoutenir yo te oyo nini o pilipili yango ona oyebiso eswaka ezala bien eswaka makasi pilipili eswaka bapilipili eswaka makasi eswaka somo eswaka makasi eswaka makasi pilipili oyo na oyebiso awa toza live tokosoutenir babula te so oza bula obimino awa ndeti pesa toli so moni makambo toloba oza ndumba okenda na kosala faux compte fo finga bato na bafaux compte oza lâche makoko ye wana omoni ete pesa toli bloqué fina na profil na ye pesa toli zala naka okoma zala na makoko asisa na okata biloko okata ye yo opesa toli yango bloqué awa bloqué akende impoli abinga naza koyoka bino yoka na o mama baby zambe o nanga Alexandre na olamba me sabi nana mwana te mbeli te na la makoko bomba mbeli désolé merci suis plus que comment suis plus que quoi et les camarades va commenter merci beaucoup merci beaucoup faire égale la championne à Bangabi tribunal malade déjà s'il vous plaît oui toi ebi que malade déjà li mais nzamba obatela makoko pa zo batin bobo moni bote pa kendaka bon nzoto na nzoto to baloba bakanisa na ngozo ba ape zo bate bandeko tokopesa ka conseil te tokopesa ka conseil te ke biso pe nde toza na ya ona oti oloba asiko nde toza awa biso bavi na biso pe mibali na biso pe basala biso bambala suka me bakambo na biso so eyaka public te parce que peut-être na biso toyebani te omona bote mosusu mpe atemi na fille mo boye na coin mosusu mpe aza mwasi ne te baosola kaka oya tomoni bote kuna tomoni boye donc mpo bango bavi na bango eyebani
donc moto luka kimia ngani na boye jamais nakopesa mutu conseil boya mobali ne non non ezalaka te bandeko mamimi loba na Oui, bonsoir l'équipe de mon cœur, hein, ma coco de moi. Na matarananga na ba live abata ta mon côté. So na moni l'équipe na live nde na e komata. Et tant que Yaya, ma coco, le 28 juin a commencé 50 ans et puis 20 ans de mariage. Une expérience au Nazan il y a 20 ans de mariage et ça qui l'os na pendant ma dessouté. Le mariage, il y a toujours des problèmes. Il y a les hauts. Bébé, tu vas y homber. Donc, il faut savoir, dans le mariage, il y a toujours les hauts et les bas. Mais maintenant, vous là, pour Boluka, comme le monde entier, vous avez des stars, il y a un Madame Nabino et il y a Banaka. Moi, je demande rien. En tout cas, non. Moi, je demande rien en fait. Moi, dans la vie, j'ai dit ma vie. Moi, je vais m'être tranquille avec moi-même, et puis voilà. Oui, c'est ça que je dis. Il y a une chose que je vais te dire. Ta sagesse là, ah, j'adore ça. Tu es vraiment sage et bravo. Je pourrais même te dire ça en privé, mais je voulais juste te dire que bravo. Reste tel que tu es, ma coco. Merci. Reste tel que tu es. Peu importe, balobi, basali, bafingi, talela nzambe na yo. Une personne qui a oye bisa yo, oya zo protéger, zo garder, zo personne sur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, ta yaya, je suis mariée 20 ans à Botate na la moinate. Mais yangote est affecté à Libala Nanga. Yangote. J'ai 50 ans aujourd'hui. Basalela inga mo bangé l'anniversaire surprise sana yeba. Mais eloko quand on a lobano devant tout le monde au Bazolanda. Bravo. Zaka ba koton tchala mato izwa misu tcha balinette à mwindu. Komona te koyoka te. Tu sais comment je t'aime. Tu le sais les kinanga. Yaya boya ote, yaya bunga ote, mais jusque trop de choses. Mais je comprends, hein. En tout cas, là, je comprends, hein. Ouais, donc Yaya a traversé beaucoup de temps. Yaya était 2 fois soins intensifs. Yaya a failli mourir. Mais on en parle en privé. Ah, Bandoki Bazawa, oui. Ouais. Je t'appelle en privé, mais je voulais juste te dire devant tout le monde que tu sais comment je t'aime, tu sais comment j'aime ta sagesse. Que Dieu te bénisse abondamment en privé. Quitte ça na ongaï. Bisous. Okay. Bisous, ma grande. Ben, baby loba na Maman, le roi m'appelle une kata. Sois sage, oui. D'accord? D'accord, maman. D'accord, maman. Mais monsieur, d'accord. Ok. D'accord, maman. makoko solingo kato kati na ocha na biso moni père aye aza isolé père akobeta abokata mais kata koma maman on en parle en privé alors makoko kata na o talaka babokilo ebongo sikoyo zwa Coquette sasa Coquette mpa na bareponse moko ameno ana bareponse moko omonake mwa mwasi aza très sage Coquette aza sage vraiment en tout cas félicitations ma coco félicitations sasa de nous oza vraiment na sagesse moko toyebi te so toloba nde nini so ezalaki bafille mosusu toyebi me baya mpenza bapelisa live baya mpe baloba pelisi mpe balive babandi mpe koloba mais depuis bamakambo ebanda depuis baluka bahumilie yo batiaka kombo na yo bafinga mabe baya baloba biso tomona yango biso totalaka nyonso elekaka en tout cas totalaka mais félicitations bravo continuez toujours comme ça mpo na nga na koloba mpenza soki otie live na yo kolinga même pas bato bayelo sujet po kolanda live ya Coquette azaki na ye na posa te ya okota sujet na ye oyo azaki pe na posa ya kolobela yango te asala ye live na ye azolamba na ye na poto po Coquette ya na poto makoko ana poto akenda akutana na sheri na ye bakenda akutana na sheri na ye na poto donc kotala mpenza Coquette soki ezalaki mpo na ye alingi ye na ye même pas akota sujet yango mais ntango ndeko na biso amati tribunal ntango amati
nde tribunal nde mtalinga pe balobela eloko yango balobela yango so bo remarke Coquette abandaki kokima sujet wana do abandaki pe kolinga te balobela sujet wana abandaki kokima na ye sujet wana banda makambo ebanda ya liboso eleki ya mibale eleki ya misato eleki no tomona Coquette te abima na réseaux sociaux aya kolobela azalaka vraiment légitime à très bonne qualité nga pe na félicitaka ye par rapport à sagesse na ye na félicitaka ye po azalaka mayele ata bafingi ye ata balobi série moko ekomaki o baboyani na mobali na ye Coquette alongoli alliance Coquette baboyani o baboyani alongola alliance libala ekufi mais totikala komona ye te amata aya koexplike aza vraiment mwasi oyo ayebi kobomba salite ya mobali na ye Coquette mpena bomba salite ya mobali na ye nano amata te aya na explication aya koexplike bato ndenge bafille mosusu bazalaka soki likambo boye alomona mati akomi koexplike en tout cas félicitations makoko kanga na matoi vanda na yo oyo nyonso bato bakoloba yo ndo yebi mutu azalaka na mobali eza yo soki yo décide natika yo kaka soki yo po décide te na continue na landa nanga te yo kaka mais nga na omona ke bafille oyo bolandaka beauté en tout cas oyo bolandaka beauté image en tout cas nayebi te so boza soki bozalaka na motema po oyebi ke mobalo abala na ye do ata na vandi na ata na bengi ye ayo ovanda na ndako nanga to ovanda na biso libela te akenda akepa mwasi na ye nayebi te so bopansaka meme mpo na bana na bino nde bolobaka bana nanga kutu bayebi ye bana nayebi te soki bokanisaka mpo mobala ana mwasi na ye ntango yo obengi ye aye kokota libala mpa na yo yebake lelo te lobi te akozonga epa na ye ana mwasi na ye ana mwasi oyo deja ye abala na mituna atanga yake pa na bino explika bino nike nga na ye to divorça to bosala yango kaka na nkobo oyebi ke te baza na bango me yo mpo ye na opeka otie na opeka libaya oyebi nio ke bato baza mwasi na mobali moto aza na basi na mwasi na ye aza na bana na ye me yo mpo oye kaka kotie libaya bafi botule bafi botula ya boluka mbongo pardon luka mbongo sambela po nzamba peso libala na yo moko so pe nzamba pesi yo te luka mbongo vanda na bana no c'est tout ozi mwa mutu no moko boko mako suki même obala batu pardon na préféré te en tout cas merci beaucoup nzamba lola pambola ndeko nyonso akotaki pona kolanda biso félicitations makoko Coquette sasa de nous bravo en tout cas ba séjour malamu kuna na poto esiko ozali elobi nango ye moko Coquette tang boloba nanga ya maladi ezali bomona anga na azoba donc azoba te mwana muyombe yaya azazoba te ayebi eloko nini oyo ye ayebi wana voilà merci nzamba pambola bino tokutani à la prochaine na osala live concernant makambo ezoleka tomoni kuna ndeko namonaki aza nzambe poka na finga te na bomba kama makambo naloba na sa motema pardon ndeko aye koloba makambo spectacle Belle Vie na nino na 2027 toyoki kuna na France soki pe élection eza donc elingo lobaka spectacle ezala te na obiboye yaya na oyelo na live penza na koyelo pena ndeko na oyelo na live na oyelo pa na live na oluki na kombo ponga linga nango tanga bakombo na bino te na oluki na kombo na oyelo na live nzamba pambola bino aimé vidéo bye